Moi na obino mo boboto bo mon pas bo bengisi pe a bani bo initier na makambo na mwana zaki inconscient tala lelo ya ona biso ke nzamba za makasi ya nzambe balobango bango batongo basimba bakisi o chamuntu cha nzambe bazo reconnaître nzambe mais basimba akisi ba bi un jour ça va se dévoiler et ko clater ba ya biango misu ba ko bongo na mitema kala te ba ko tinda bango te. Tant que Christian qui beaucoup ça donne la vérité. Tant que Christian qui beaucoup ça donne la vérité. Ba o bazo ba ki ba musicien na nyoso ba mboko na biso na oya nzambe na oya ni bazana na bakisi. Et c'est ça le kuta. Tant que Christian qui beaucoup ça donne linda mabina ya kasro tant ka yako bagaki aki boina boy. Akosi. Yé pas kosi bongo zie te fonge. Tant ka bongo la mutema bo akosa et bongo papa ka vient na biso ki vient Carlito. Abongo na yo di vie de babate babongo na mite babongo bango tu bazo kosaka do bisom de yako lo mabe bakene mais vie de baba bongo na mite malo bango ke non na boy e bele na basirite ba bongo na mitema na basirite ngane na ba menasanga tu ba menasanga butu moi na bandenge bena esprit po na physique bo bakokate na physique bo yo mona ba to beta na ba nzoto na nzoto bona mwana nzamba solo. Yo ya netika o bomanga menga tant que nzambe opesa nga puissance dans na leo na olia yo penza yo mona nga ba fitilité pa makamna bango kumsa ba ministère ba politicien ba pasteur ba na kota raté nga na nga fona lo ba dénoncer vérité. Je suis un grand homme parce que grand homme a lo ba vérité, grand homme a un complexe d'infériorité té. Vous comprenez migi? Donc on revient on a ka o dozo lobela moi na yo obotiye nzo na misala mabe so na misala mabe sala ngo mo pa bato musu mais moi na mo propre. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé grand. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non, ça fait 2 ans. Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non, j'ai beaucoup patienté. Allô, Yaya, c'est clair, Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce qui quoi, madame? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscationnairement, quelle perte. Grâce à mon travail, mon courage et avec mes ambitions, je suis devenu l'homme dont je voulais. Alors, comment matérialiser mon rêve? Avec Dispensation Investment Group, achetez 1 hectare de terrain à $50 000 aux États-Unis ou une maison à partir de $250 000 pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves. Bienvenue dans votre émission Fauteuil jaune fidèle internaute. Bonjour, bonsoir, merci pour la confiance, la considération. Vous avez bosé belé, vous avez à travers le monde, à travers notre chaîne YouTube sur La Vérité Studio. Vous avez des vidéos sur les événements, vous avez la société, vous avez un concert, vous avez un album, vous avez un single. Vous hésitez pour la promotion, vous contactez Bisso, vous avez la promotion comme il faut. Vous avez sur La Vérité Studio, chaîne YouTube Oyo et la Rabino Vérité en face avec votre humble simple serviteur Miguenim. Donc, tout ça, bien filmé, bien en France. On a Naolo ta Queensa avec Deboul featuring Oyo et Kangi Masonara à Paris. Et ça déjà disponible na chaîne YouTube Nabiso et sur La Vérité Prod. Aussi, la négotu bota la biso s'il vous plaît. Ok, na chaîne YouTube Nabiso et sur La Vérité Prod. Au s'abonner, au tali musique qui toko au bande Nabiso, la série Nabiso Quizité, s'il vous plaît. Les rois de la forêt, les retours du roi Narat à Paris, na arène à Grand Paris. To bien si bande gonyo sono bazu à place, s'il vous plaît, bozo à place pour événement au biso tout aux alawana pour nos otala retour du roi Nakati à France ou Ranson. Vous en avez sono somi billet sumba billet na ipsi bande gonyo sono otala na Allemagne, na Suisse, na France, na Bruxelles, na Belgique, boya sumba billet, les États-Unis, na Canada. To kutana le 15 février avec les rois de la forêt. Maître Gims, son excellence Gims, a 4 concerts dans 3 jours, incroyable. Le 21 février, la scène musicale, le 22, on a 2 concerts dans la journée, on a même place, dans la même salle.
Donc, on va déjà après-midi, na soir. Après-midi, tu vas na 15h, tu 20h, et puis 21h, tu 23h, avec monsieur l'ambassadeur, son excellence, monsieur l'ambassadeur maître Gims, invité par Kongomani, Banamboka, Boye, Bélé. Tout le temps, vous avez plaisir le 21 février, le 22 février, dans des concerts, et puis le 23, dans la scène musicale. Sur la vérité, au grand complet, bisotou à Marlène Kassanga, Bayolo concept, ba Guinoche International, ba Celio, Matutuma, Tozalawana, ba Aristote Mbona, ba Gisle Manzambi, ba Koumase, au grand complet, bisotou ba Soule Kamara. Tozala côté, on a déjà à la scène musicale. Tozala 3 jours, les bandes à studio, pour nous leur sabil, Banamboka, événement, spectacle, Nini, Oyo, Maître Gims, Arbungisa. Pour nous salonneurs, il y a musique qui a montre. Ambassi bourgeois. Avienne Kepura les albums ou alobi ou ekoya eya. To sengina bandeko nyonso batala rabiso opesa e Fox. So ino bo s'abonner na chaîne YouTube na été bo kende ko s'abonner na chaîne YouTube ya Ambassi album na ye ezobima kala mingi te le 18 février na ba plateforme nyonso ya mokili bo mona musique ya Ambassi bo azobimisa biso eza EP. Donc, ils ont un site titre. Le Seigneur Bandego Nyonso, Watalabiso, vous allez connecter, brancher. Il y a grand messie, il y a grand patron, il y a Papi Matalata, la Matos, Miroir d'Angola, et Anakati. Et Anakati. Mabanga, il y a Danze Pezanakati. Mais vous allez connecter, vous allez brancher. Au niveau de ce mandat, vous hésitez, ba numéro aux États-Unis, benga, pour ce mandat, qu'on a condition bien, pour ce ma parler, na yona banana na famille, benga ba numéro oyo pour plus d'infos au so mandat qu'on a très bien et puis au foot en pendant 30 ans au foot en. Merci pour la confiance, vous allez toujours connecter, vous allez brancher. Bo hésiter te banamboka nyo so botala rabiso, bo pesa Fox, vous allez connecter na ba club au banamboka ba obeta li banamboka ba sala honneur pe fierté amboka li banamboka ba zo transpirer pour na pesa honneur ya ba congolais banamboka Chancel Mbemba de Midi et Doka Mbe en Angleterre et puis Silas Kantompa international Silas Kantompa ba congolais ou ba sala effort pe fierté ya mboka li banamboka ba zebele mais ba auto tangi libino pour ça l'effort ya kota na ba plateforme na bango et puis na ba club ba obeta bo za connecter bo mona ba kamuso ba sala biso la France to ta la bango ba sala ni solo la vérité chante enfant. C'est son essor, la vérité en écho résonne, avec Miguel Niema tout se donne. Bonjour, c'est les yeux. Bonjour Miguel Niema, bonne santé, bonne année. Hein? Bonne année, pareil. Continue bien. Bonne année, bon. Si on compte encore bien, parce que si tu vas défendre, Nzamba Tiabiso, tu as mission na sur terre. Mission na sofo le bagali le bamala. Biso tu as net ngasi les jeunes, je me sens disciple péné à Jésus. Comprends? Sauf que Jésus va nous au fin à batouté. Mais au fin à batouté. Jésus écoute un plus grave. Jésus a dit que au fin à batouté, mais il a dit que non. Apôtre Jésus, on a comme Simon Pierre. Simon Pierre, on a Jésus. On a Jésus, Simon Pierre, il y a Kati, nani, Soda Moura, on Jésus dit toi. Jésus a dit ici. Vous comprenez? Mais c'est que Jésus, on a tant Jésus a dit que non, so babeti on bata awa, pesa sou awa. Vous comprenez? Mais nga, les gens entendent les gens au fin na fingi. Pour l'évangile à Kala, na nouvel évangile pesa. Nouveau Testament, na Ancien Testament, ils allaient. Bon ndenge nini te obongo la pe makamosute, ya on nzamba lobito dénoncer. Ako tambu sabiso na mokili po nazaka ngamo te. Bato baloba vérité bazé belé. Siko ba sali ya satana, bato baza bata Lucifer ba inconscient. Bandimaka bata lokuta. Biso bata vérité ba koma ofinga so ba impoli. Et puis ba bosa na keno, soki ngai yo migenie mo bandi ngate ngape na banda yote. Et puis comme ça nga mingi to mo ba miso to sala boy. Hein? To ka buna pona ba famille na biso te pona bana na biso te ba cousin na biso te ba neveu na biso te ba nièce na biso te. To ba élargi na bisoté. Tu vois buna pour tout pour l'intérêt de tout un peuple. Vous comprenez? Pour l'intérêt de tout le monde, intérêt général. Vous comprenez? Mais et comme ça on appelle intérêt général on est au bunde la batunioso. Et ça différent. Nanga na zo tanga koma monter na zo kembe la motuté. Ngai
nazo glorifier mutu te o na kana sima politicien moko boye o na kana sima pasteur moko boye o na kana sima ba musicien moko boye non nazo bundela intérêt général tant bato bazo sala mabeke bazo yeba mabena bango bazo sala te c'est que baza ba bato niama o mona mutu mo pa zo kotela mais yo koteli mutu zo mona bien que mutu yo makama sala lobi ba ko sala mabe yo moko mo yo koteli o so pas donc en grosso modo en gros et l'autre loba ngai naza vraiment sala nzambe oui na vraiment sala nzambe sauf que natanga ba verset biblique te ngai musana nga na ebisi yo nzamba kitisa biso na sepo na ba mission to conclure ba mission na biso na ko respecter tata watinda nga na se pe mao nga na to vivre le o to pemeleza ya ye so de ba katongo siko akatio o so comprendre alors nga na zo apé tana nga moko boye za obligatoire te fona ke église moko boye pona ke glorifier papa pour yaza visible aza pas invisible. Aussi, si année 2024, c'est les unes par la grâce de Dieu, tout côté 2025, dans bande ko bota la biso, ils ont na makasi ya mututé, ils ont na makasi ya papa, la volonté ya papa, la volonté en kolo, de tout côté année 2025. Mais nini oyo okutana nango lelo ko sala témoignage à travers papa, à travers kolo, kenzamba épargnon na danger ni l'année 2024, et nini oyo au c'est biso comme témoignage pour l'année 2024. Au moins migeniema na bato ba otala so ba comprendre soko yebi nzambe oyebi soko yebi nzambe okuta na nkoko sote donc banda penda le 1er janvier 2024 tina le 31 décembre 2024 nga akuta na nkoko sote. OK moi anomalie ya mike tam sur transport kaka wa ya ngo vite faire tam sur na boulot moi nkoko so mo bato mo okuta na chef mo ya mabe boy na boy comprendre ndi nkoko so boy ko za menzamba sukisa bango mais koko so penane te o accident grave o so boy na boye o so te nakuta ne lote parce que nzamba zo mona bato moi no azolo ba vérité moi no aza véridique nakuta nse koko so te nzamba ko bongisa nzela na o ba porte te fungwama o tambula nditi nkosi na yuda nenga tambolaki akopeso ba possibilité ko fungolo ba porte ndenga na ndenge bato bakoya ko bundisa yo ya molimo bato bako bundisa ya bandenge na ndenge o musupe yo yebite ndenge mo pekana na yo tant que ne bien la trajectoire no sa musa na bien mais yana bato ba ko finga autre ba commentaire na kosi ba ko finga pour rien c'est le pour un non pour un oui ay ko finga yo ndengo na biso donc ngai nzamba yebike mwana oyo aza responsable moteur malamu apimela moteur de côté aza a partager na bato tout so aza nango bato ba kolia comprendre so aza nango ko yokela bato mawa ata na nzela bala ko te ko pesa nani SDF bwana mbongo te do sengo mbongo menga na bimisa pièce na pesi so na moni pe na pièce na pesa ta 5 €. Nzamba zo mona ba bien wana tout les bienfaits nde balobaka est toujours na récompense nango. Vous comprenez? Oke ne pe côté obineti ngai en tout cas mabe nzambe bankoko so na kuta na ngombe nate. OK. Ya mike na expliquer o kaka. Mo voiture ekufa ke so mo pièce. Donc tant voiture ekufa tanga ma nzamba lo ba ke non voiture c'est une ekufa mko wana fois luka pièce sika po tia po atambola bien. Vous comprenez? Bon nzamba sala ga likambu akebisi yo po bongisa yo okende bien. Mais bato ba partisan Satan. Na ba kumisa ba politicien ba président de la république ba pasteur à locuteur ba kisi ba nani ba musicien ba olia ba to sacrifier bato ba kumisa bango c'est-à-dire ba zo bango po to regarder sac mo ya pembe ya lumière sac musu ya mwindu ya kaki yinda sac wana ya ta ténèbres dans la lumière na ténèbres ndama sa moi c'est un bas de lumière na ténèbres. Si vous bateau va comme ça, va musicien na va comprendre été, bazo kumisa, ça t'en a pas repéré ça bango tout. Mais si on a un senga bango wapi yangai. Mais biso le roi doit côté nzambe, n'a pas sena bisengo, nzamba pesa. Mais au retour nzambe a senga surtout donc c'est sincère, hein. Vous comprenez ngande ko ngai. Très bien. Donc, et là on a yebisa yoke et question autour ngai wana. Donc on a kuta na koko so. Est-ce que Olympisi pe ba poser na ba problème to au sengi pe ba tu ba pardon par rapport parfois ngana lingate ndeko ngana ayebisi yo bien tato bande wa migeniema ngana finga ka moto oya finga
so finga te to aucun problème soko moni pe ke na lo mabe oza na volonté na yo na kangi yo te so moni ke otu na ba question mabe abato na ba question oza sûr ba nyoso yo finga ba finga oza sûr ba finga ngako mais mutu pa finga yo kasi ya kanda te mon frère mutu pa finga yo migeza kanda tanto pese li do ba mo likamo ya kanda afingi yo sans contrôle ok tanto yo pese kanda na ndenge ya mokili ndenge ezala so na moni makambo lo bayala mo yana mo important pour na longo na ngai orena ya kofinga et puis nazo lo ba pe pona yo te si tu bato na moni moko na esisenga na bete mo histoire paragraphe mo histoire mo muke masa nga mo comme le today mansita aza pire masa nga pe na donc net bien ndeko quoi comprendre atinde ngai ya lobi na ngai bazana bien na presse liteti na pese mo te na today mansita place baza o to moni mutu moko boye na émission mo bosaki na confrère ya mige niema boye na mission boye mutu ngazo kanela ona na ba commentaire o soka zu ayebi siko za na mboka boye aoya ko luko pa boma mais mutu nga na yebi ete to swani te eloko te songa na yo remarqué bato ba sa mabe na mokili na to dénoncer bango siko ya yo nini ato za partisan na bango ya satana lukanga na ki satana na bino po ba luko ba kanela na mutu te yo to kanto ko beta mutu yo continue te ngase rezo na batu te na bana ba mikolo bana ba masala bango comprendre ngane na linga te basala désordre comprendre po ba yebi ke papa zolo ba papa lo baka eza cause moko juste pe noble nanga otumbola batu te et puis je suis pas le seul ya ko dénoncer ba makama mabe na yo moko regeta makamjo sala na ba communauté na biso nana regeta ngote nana kolinga bato ba vivre aka na ba pasi ba traverser aka ba calvaire bona rien mundo azate nomona mutu mo azokanela mutu oso komne soki toni so nani na yebi na ngabe longi na ete ba toni bazake belé biso to ba toni les grands Mokumbusu ba toni Tawaba ba toni les grands boxeurs champions du monde comprendre to ba toni belé ya bien toni Azevedo oso comprendre mais toni wana na yebi ete et puis ba mutu apata ba commentaire moi Hollandais yara mse ba masala ba Hollandais te tamzo na kisasa kuna ana pasi na ye comprendre ou bien zala awa so aza makasi aya ko luka place ngala ba na zala ayo et puis ya solo pe na place to na zala pe place ya solo aye pe place onde to na ba masa to vandi pe bon ba tiki ye yo nani yo so yo kanga na ye c'est un règlement de na yo régler compte na ete na pese na bak no eza paragraphe moi histoire moi muke pour bango bakanisa nde à travers comprendre na izong silo réponse comment lisusu landa lisusu pa mige comment lisusu pa mige place ya ba règlement de compte et là on était nga ko régler compte na ko régler compte na mututé na ko régler compte na mututé donc biso tout ça batu autre ozala toujours na vérité to ko dénoncer le mal to ko tika mututé mutu so ba zo ko lo yebi français te oh menga lo balinga na botama na lingala français so pesi makamba lingala lo bango alo ba makamba lingala ba mopena na ndenge longo ba ni français lo bango alo baka na lingala ba sango ata ko bazo yiko na lingala baka na bagaf donc ngaso na lobi no ba français na sali mo erreur mo boye ou bien na doko ko ba français ngote eza ya lisumu te nzamba sala mboka na mboka ya balangi nango balo ba pe ki chinois bolo ba ki chinois pe obosane bolo ba ki chinois te do fumo na baba minimum ya peuple la majorité peuple congolais ba comprendre makambo ba comprendre que ba to finga ça ba minimum mo ya moke au moins do finga Martin Fayulu au moins do finga ba to sa mabe bango wana pona ka Martin Fayulu alobi likambo eza contre mabe ba do sala au moins ba to nyonso ba Taliban nyonso to ba yeba ndo finga na ba film na kamera ba to ne ba do finga bo bilongela mno ba do bimisango lelo technologie évoluer bozo bimisa pour la famille moko bo aussi ba mvwa mina bango ba kufa ba riche bino wana le lokote lobi soki régime muso yo na mboka mais lelo bozo bimisa eza loko tanga ba Mobutu te na tanga ba Kabila lelo bozo bimisa ba TikTok ba ko boma bino ba luka bino boma yele te oh moko bo ngai moko comme les combattants maza combattants parce que combattant abundira la cause mais yo so ba yo les combattants. Mais c'est comme ça les fanatiques, les flatteurs. Pour ce coup, misara motomo o bazo réclamer ba mal à d'autres ba mauvaise ba promesse le kuta.
hein abimisa ba parole moko contradictoire ya ye moko bino ozokumisa ye mais non donc likambo zana photo bundu ya kota likambo wana surtout anormal comme normal na pas peuple congolais lokuta babalula ngo comme vérité ba comme ça lokuta et puis ba yini yo pour lobi vérité voilà mono pemi ande ko ngai c'est grave hein nini oyo au remarqué dans l'année 2024 dans la communauté congolaise à nous souhaiter en côté comportement les savoir de faire na biso na ba réseaux sociaux exact tu remarqué encore na 2024 et ça depuis les décennies mon frère et après on komi comme ça teni ndenga ou na poto na moni ba époque bana ya poto ngana ya poto na 1999 wow tu vois Paris le 2 décembre 1999 to komi ana on a 26 ans na poto 26 ans mais pas monsieur ba comme ça on ba 30 ans bani to ndimaka pour 26 ans blague na muto asali 30 ans na 26 ans ni 26 ans na nord ah oui na ça de 26 ans awa moi na nga liboso on a boté na poto azoko ça 23 ans ah ok on a boté na poto donc moi na nga liboso moi na nga liboso on a boté na poto yona bi boté moi na nga liboso on a boté na Afrique les lois ont 29 ans ah ouais yami balé akoko na ba 26 ans yami satu donc o ya liboso na boté awa ok Océane papa pesi mbote bonne année pour boté nga pe koko moko a boté nga koko ba na kin bas ngana mwana kinte na bengisa batutu ah très bien na bengisa batutu na bengisa bana tu so na be batutu mabe bana na ngatu na bengisa bango très bien félicitations comprendre na bengisa bango so na ngana ba na bengisa bango nga moko na za ingrat parce que biso to tambola ka na vérité na bengisa bango nga moko te mais na participation ya maman na bango ok maman na bango donc aza moi si mo bien aza on est très bien on a pensé pour nga na bengisa ba mi balega na bengisa Gadi Selezino za mwana nga liboso yikutu makambo ko monete komona yiko na makambo te nga bana nga tu na makambo so nga ya combattant bana nga ba combattant te ba résister so nga za mise ba na misana ba administration ba sala na bango ozo comprendre naza bana nga bele Gradi après Ketia pa pesinga mwana moko na pesi kutu nani beau fils na ngai na pesi mbote place azali Nathan que je respecte ces garçons là azapenda zui moi na dona mona que na balisi moi na pas muta bien ok comprendre Nathan na pesi mbote Nathan na bosa ko mure mboka mais Nathan comme beau fils tomboko bosani na bosani yango parce que na lingo lo bangote ok na lo bangote Ketia moi na ngai mibale fille moko très intelligente na linga eto yim toto bala dernièrement au monaki asa ekutu dot mariage bozala binoto miga ozala wana tata lekiti taleki miga ozala ko banga te yemo banga fo tonto miga na ozala ba tonto ba ozala belé ozo comprendre moi na misa tunde ona to ba liboso Océane ya 4e pazali yekutu nde kazana so moni eboy na kanto ko kima na nzela ngam na peksa ino makamna ngako landa te tika comprendre mais mukolo yali ayi papa mutu ako meka lisu na yo ezana ngote ke ngana tu na yo il peut pas toucher mon père parce que moi je suis sorti de toi je suis ton doublette si tu te touches directement il me touche vous comprenez donc on a vu ça bateau yo bo on a canne de Célestino canne la bien mais yeba ces jours na basoda na tout armée pende ya famille na ngai na ba neve na ba Sydney ba neve ba zebele ba petit na ngai Diallo oxygène à neve na ngai ah ok oui oxygène à neve na nga propre comprends ba neve ba zebele ku mwana tanga ba koma monsieur ezate ba Christian bazali ba Jonathan bazali ba neve baza trop na ba nièce na ba Sandy ba Tracy ba ozo ba nièce na ba zebele do na grande famille nga za chef de famille na chef de famille et à le roi de Denzo Ndalo par force t nga na chef de famille légalement donc batu ba bi ke yende ku na lobate yende te ya kaka espoir ba chef leader de famille nga ye
Oh mona wana nyoso ba petit nanga ba louange bana bango tout bana sima na ngai. Pour déjà que chef de famille zalaka naza mwana liboso ya famille. Ya mobali. Na ba grande sœur nanga à qui je dois respecter. Tu comprends? Na ba grande sœur nanga ba ya sœur na biso ya Régine, comprends? Ya Régine so moni no grande sœur na biso betanga pe mbate gogo fukama a changer pe couche ba nipo a changer nga couche a bondelanga, comprends? Donc ya nanga. Nana ba petite sœur na ba Anita, ba Yvette, ba comprendre. Ba Zebele, ba Julie kuto moi âge moko. Comprendre? Net ma passe à Rolanda na. Bandeko nanga bazali ko tona bandeko tona ba ya John, ba petit na ngai Maeli po parampolo ya rabofu na ngai. Vous comprenez? Donc ba tu baza tellement trop mususu so ba limbisa na petit na ngai Junior. Toi aussi, c'est mission. Junior, à grand coiffeur dans Saint-Denis. C'est bon. C'est bon, tu es dans famille, donc, mutu moko te koya ko intimider nga. Ozo comprendre? Donc, au monde armé. T'es prompt, toi, donc voilà. Donc, nga, nazana, famille za monene, et puis, donc, tout le monde en 2024, tout le monde na côté na ba décortication. Na ebisi uteso na côté ni. Rappelez nga s'il te plaît. Question moko ke na ba décorti, ke na ba belé. Na sala bonde ko na zongela nga na muke yasta. Jofa Cargo Fret Express, le meilleur transitaire de Chine. Pour vos achats en Chine, en ce qui concerne les mobiliers, autres effets, accessoires des maisons, depuis votre lieu de résidence, confiez-vous aux spécialistes, les professionnels. L'acheminement de vos achats sera effectué directement de la Chine, lieu de fabrication, jusqu'au lieu ou ville de destination partout en Europe ou ailleurs. Notre crédibilité et notoriété méritent votre confiance. Commandez en ligne sur chaîne Amazon.com, Zara, Cdiscount, Alibaba.com, Zalando, eBay et faites-vous livrer chez vous. Contact plus 243 99 99 177 87. En partenariat avec eShop RDC, nous livrons votre commande en République démocratique du Congo. C'est génial, n'est-ce pas? Depuis la Chine, au plus 86 137 98 052 106. Et depuis la France, au plus 33 6 15 90 34 92. Jofa Cargo Fret Express, Guangzhou, Chine. Le meilleur transitaire de la Chine. Ndeko yaka ko passer commande na yo, mpe ozoba produit au sepela. Yaboye ezalate. Jofa Cargo Fret Express, le pionnier, le meilleur transitaire de la Chine. Qui dit mieux? Là, on a reproché dans la communauté. Et là, on a reproché qui malhonnêteté et le guitrou. Et puis qui satanisme. La communauté congolaise. Oui, satanisme, zali. Mais bon, on a pas koufara pas mal. So tarde de l'école belé aux Awa, na ba communauté belé africain, ba origine belé africain zali awa. Bisom de koufara trop. OK. On a évité ce bon remarquant déjà. Bisom ba congolais de koufara trop parce que congolais mutema mabe. Congolais ko pesa sa sincère tende biso to pesa ba biso ba sincère ko na cop. Comprendre? Obe ba ndeko na tanga na cop boy. Comprendre? Yo yana biloko ngana biloko bo to sala cop olia bana ba sumba binga penalia bana ba mena Amérique. Comprendre? Pas congolais rare. Congolais bomba ngo yemoko. Tanga mone komeli mingai amo benga o ede. Ozo comprendre? Ba congolais ba mitia mabe boko tambula na eboza na ye. Na mpiaka azampiaka. Ozo yo kilepe maonde ni zo sala boza. Tango ro bazong sanga ozo benga pe na ba téléphone bo akomokima. Na tani komba moto de toi, c'est lui qui se sent qui connaît l'affaire. Comprendre? Et puis en plus, Congolais, ce qu'on a en passe à Ozanayo. Ça comme il y a Akimi. Bon, on a l'objet tout le monde, l'exception peut y aller. L'exception, n'est-ce pas? Très bien. L'exception, c'est aller. Les Congolais, nous sommes tout. Congolais, Azandoki. Puis, Bandoki, Belo, mon autre, on a dans le quartier. Mon a subvention, dans le pan, on a pas Bandoki Bazalaka. Bandoki, mais si vous pouvez la cause là-bas, on a dit.
Vous comprenez? Mais tu remarqué que tu as un poteau en 99. Si le long a ça fait 6 ans, tu as remarqué que de plus en plus qui montent ma maman pas congolais au cola. Vous comprenez? Solidarité, c'est que tu as calabavien, certains va venir Guy Gérald, Dida Kiese, venir l'éclaireur de Mituri, vieux belé, vieux lycée Makengo, vieux José Wanduka, vieux pauvre vrai chat, que son homme repose en paix, vieux Batake belé, puis vieux Sayo Malosa, vieux banani, vieux tellement trop, vieux Ide Sungu, vieux Nangai, vieux tellement trop, solidarité, bazala nango. Toi, na kini te tala, mige ngana to ba na commune moko. To ba na commune moto yebani. Ono mona ke soki o parisien mo akufi na nord. E o yambango na kisasa. Ozo ba basani cotisation. Lelo makambo ne za rasute. Ba mo akundaka na pante. Ozo na ba différence. Ezani. Le par là. Donc na lobi na bino ke poto bakunda biso parce que tulinganité, c'est ça? Solidarité diminuée na bato na babaye na bango. Bato ba omoni oya kuta na libota grand frère na bino moi et darabino danger. Comprendre? Tellement ba déception les gars oyede atindi ombo okende boye okeko lia. Ba otinda musu kene ote akeko lia ba olembate. Olemba na ingratitude. Il est trop. Hein? Bato musu akoya pena na famille bato ba yambi ya uti kisasa. Makomo bimalisu na moi ça mutayambake. Est-ce que c'est normal? Voilà bilou mission bossa la ngotro. La plupart c'est de bisoté ngaza musicien te. Ngaza artiste engagé. Ni tete na za musicien de yozo kansa, de yozo lobela. Comprendre? Et ngaza na ngaza ba musicien ba ya ba impudité wana. Ba musicien ba artiste musicien pornographique. Oh ba bina mitakala, ba bina ba mangwanda, muso azo bina ba dokete, muso azo bina dia bato azo lia banye, na ngana za neti bango ba yo mawate. Ata yo yana isa mutu mo azo kumisa onga nde ba kumisa ka batongo ba kumisa ba musicien na c'était omoni ayo zwa ka si musicien wana tigire ga 6 mois pa na yo loba ke vacances loko linga retro obi aya ya na ndingito telinga na botikala na mère na bana ngala ke vacances na ko ya so yo kuta mwasi na susemite po mona ke baza bien mais ba sangsa rapé pondu na taba place loko na ba sangsa te mais yo bon pondu na taba yo pondu na taba pondu mwasi na ntaba muto yo ngocha place mona mwasi na po mwasi na lo za pondu ayeba ke yo linga ntaba tro do yo linga ntaba tro mais yana ntaba siko lo linga ga tro atrene na tana lupango so ko lia pondu te ozo ba ayebi ko linga ntaba tro po ntaba pe lo yo za na pondu mi mukomsu ndo simba pondu tro mukomsu ntaba pa ko yo ko muliboko so la pondu la libo atefuni ope liboko atefuni o liboko ozo comprendre ko ngai do ba décortication biso to ko sala awa eza ya blague te mutu faut tourner faut réfléchir pour ba makamba donc jalousie dans la communauté jalousie kindoki moyibi ki malhonnêteté do zo mona ba mutu pena ke ozo benge pena na téléphone boye ozo mona ba mutu azo benga po to za deux options o benga na téléphone. So bien appel normal comme ça il dit bah azo zoate mais bien na WhatsApp no mona pena ke ikoma pena appel en cours de c'est-à-dire mutu wana azo mona une fois ko mona te deux fois ko mona te mais so bien cette fois so azo zoate c'est-à-dire aboy ozo pas et puis à rappeler pété biso tout ebi ke e comme la rappel biso si tout ça na nyonga batu netingane na abo na zangi nyongo pa batu te mutu do ana nyongo si tu ya leta individu mutu mo apesa ko confiance apesa ko eloko na e mutu muso sa ona mutema mabe po afuta te comprendre mais ngai tam sutu na roza na nyongo mutu na futa te parce que na zuba possibilité na futa te mais na mutu na ngeza ke funa futa nyongo batu o comprendre na bike ngana zangi nyongo te comprendre na zangi nyongo te net na nyongo ya ndeko na mo ya mwasi ndeko na pese ombote nyongo na nango foye bango na ofuta nyongo na yo na okufa na ngote na ofuta ngo comprendre viens nga chungu changa na nyongo no ya mwa motamo ya mukekaka comprendre mais na ofuta ngo
Mon ba fond batu bonete fond neti biso. Ndeko wana mwasi na boyo lo ba kombo na ye. Momona mutu so soka yo kyangwa ko mokomla ngo wande mususu futa nyongo batu bona boy. Nyongo na yibite do c'est-à-dire mutu wana volonté na pesa kinga pour na zongisela. Est-ce na yibi? Voilà. Donc on peut reconnaître que na ko futa nyongo ne po na zo akiyango. Otulobelo moko na proma kindoki to tout mon appel toujours la témoignage de Konabiso Foura si je me trompe pas mais na bien jeune fille wana Foura oui bien na bien jeune fille wana très bien Foura ngana bien très bien na bien pour ça que moi aussi ya master moko le roi makamo se ngindi boy na gotanga komo ya master ngote OK master on peut ça kenda ba côté mo ba koma bi tambongo oh ouais. Masanga mo puis masanga ya kipe congolais masanga za ivoirien ah ouais akoma kota ba Côte d'Ivoire kuna hapa na masanga ngapa na ivoirien akoma kota ba Côte d'Ivoire akoma mutambongo na ite so asala ni pa commander wana abengisa ngako noko yaka koto na pardon bisoka je vais garder dans mes propres sières yo na bi wana société te osala musala mo te bakara ndeko na villa okoma na ngonde ngwana azata msu yepa akina kata masolo ngonde petit wana dénoncer tu éviter mais comment on appelle Foura boy est-ce que tant dokuta na Foura na to bano na yebi tant bono mona bono senti pe quelque chose kat ngana santara bato asali ba maman na ba témoignage na lobi omoni ngana ngai nde na zabo na santara communauté biso na to mona témoignage yoka ngani na abo na santara bato yano mona ngana yako ko piolo la ko bwaka vérité mbala moko neti yo migendo zabo ndeto fana na so na mona ki yo penda sixième sens na ngai tapaki pa na oke oza fo mutu na goya ovanda na yo te ebele basala ba plateau na ba émission na ba on pas ba benga ngate do ye mo zo mona na go basa bele ba uti ba kinia ba ya ba sala ba émission ba ni ba banga obenga ngaponi obenga ngate obenga ngate parce que dit que mutu ako tetula ngapi na ko tetula na ozonga mutu basa bele ba ya ka ba sala ba émission benga ngato débattre. Oui, il y a quelques personnes qui ont pas connaissance. Bakominati ndenge na yo na ndenge na talaki makambo ngo ndenge azolo bapina do terme pesa nga malili mwana na yo moko okende kosala ye makambo ndenge wana okoti na baba makambo bo soto ya ndenge wana se ko za ndoki omoni ndoki na ba congolais et puis ko katata ndenge fura na azolo babo eza ma famille bele na oui hein ya ma famille bele yanga za na bana nga très prudent nga so sali bon pa mwana nga nto en tout cas fona ke boloko ozo pa mwana obino mo boboti bo mone pat bo bengisi pe bani bo initier na makambo wana mwana zaki inconscient tala lelo ya ona biso ke nzamba za makasi ya nzambe balobango bango mo batongo basimba bakisi o chamuntu chanzambe bazo reconnaître nzambe mais basimba akisi ba vu que un jour ça va se dévoiler et ko éclater bayabi yango misu ba ko bongo na mitema kala te ba ko tinda bango te tant Christ ki mbuku sa ba vérité tant Christ ki mbuku sa ba vérité ba o ba zo ba ki ba to ba musicien na nyoso ba mboka na biso na o ya nzambe na o ya ni bazana na bakisi et c'est ça le kuta tant Christ ki mbuku sa na linda mabina ya kasro tant ga ko ba ki aki boina boy akosi yepa kosi bongo ziete fonge tanga bongo la mutema bo akosa e bongo papa ka vient na biso vie Carlito abongo na yo di vie de baba te ba bongo na mite ba bongo bango to bazo kosaka do biso ndo ya ko lo mabe ba kene mais vie de baba bongo na mutema lo bango ke non na boy e bele na basilite ba bongo na mutema na basilite ngane na ba menasanga tu ba menasanga butu moi na bandenge bena esprit po na physique bo ba kokate na physique boyo mona ba to betala ba nzoto na nzoto bona mwana nzamba solo yo ya netika o boma ngame nga tanke nzamba opesa nga puissance danchi na leo na olia yo penza yo mona nga ba fitilité pa makamna bango kumisa ba ministère ba politicien ba pasteur ba na kota raté nga na yo ga fona lo ba dénoncer vérité je suis un grand homme parce que grand homme a lo ba vérité grand homme a un complexe d'infériorité té. Vous comprenez migi. Donc on revient on a ka auto zo lobela mwana na yo obotiye nzo na misala mabe so na misala mabe sala ngo mwe pa bato musu mais mwana na mo propre na liana ngaba mbisi na ba restaurant belé na ye na Mambo Galaxy
nakuti poisson tala mbisi mbisi mpe ya mwana te aza minere te aza mokolo ndo bokolia yango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ye mbisi basangisi ye na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi ye na munganza donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette oyo tobengi kamundele mayebo ndo biloko nyonso ya mboka pa galaxie mambo tozolia se mambo galaxie azosala mpa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois bobundi na propriétaire tie mosape na liso mais galaxie mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxie Mambo, c'est du waouh. Au bébisier, heureusement moi dans Nzambe Saint-Esprit côté lié, dans nzoto na ye abandi ko santa. Pour Salamabe, ata 100 000 jours, ata 1 million de jours, il y aura un jour car il n'y a pas Nzambe étant en routine d'amour dévoilé. Et go sopa. Obi four, mais bato musuba traité on dira na poma mutu. Ah na oui, so neti moi na moké. D'ailleurs baba na osali bo banda âge à 13 ans. Na âge à 13 ans, déjà na vis-à-vis à l'état. Et ça violation. Et ça viol. Destruction en mémoire à un enfant. Si l'État a yé baka on a âge yaki on a pour le là comme majeur comme adulte. A reconnaître on peut moi na 13 ans aza elo côté. Et là on te repesa ya ko sala. À moins que ça que mutu mo amoni ko mabe alongo la mwana na bimse na libulu. Oso pas moi na 13 ans oyeba nini yebisanga. Donc ça ba écartation. Moi na oyeba nini. Amona ka neti moi na wana aza di nouveau. Abota maki bébé a quality na ba âge wana azo boule que non na ko na ba âge to makambo esala mana mokili yango. Maintenant au fur et à mesure aussi longtemps oyeba que non. O tozo sala yo comprendre que o tozo sala yango te ya Nzambe. Et puis heureusement azwa mutu mo ya bien mobali na ye. Na biso mobali wana za héros. Ngana okima pale. Ouais, mobali wana za héros. Abi ke fona bimisa mo se na makambo. Ngana okima pale. Mais non, faut bimisa mo se na makambo. Bazo menacer moi nana. Arrêtez de menacer cette fille. Arrêtez, je vous dis. Place boza fo boyo kande soni. Place boyo kande fura soni. Place bazali bo vanda pena bo vandi. Comprendre? Na bateau four autant ba kombo. Moi quelques-uns éviter. Na yebi na bon, ça reste aussi à vérifier. Ngana yebi vie na ngana ni oneti Nesma kia di diata ba papa na Jonathan. Ndenge atangi kombango. Na menga yebi na kota famille, bon kota famille na ba na yebi te, mais ngana yebi ga ndeye moko. Kota famille na ye papa na ye to mama na ye na bato otanga, de vita msu bato ande ba ko yebanga. Neta msu ngana yebi bango. Mais makambu yango yo na communauté chaque fois bino bolika na TV bozo pekisa basi na bana na bino ba l'église. Omoni yango bozo pekisa moi sitona mona ki l'église juste na yamba ana tuna yo moi sitona bana basambela oyibisa na ndako. Na ndako. Mais comment expliquer ce moi sitona sambela na ndako ndeni yo éduquer bana spirituellement ndeni yo ba état de santé ya bana spirituellement. Bon siko moi si na ona bon moi si na bana so ba ke l'église neta moto nani Bossa esa kozwa bana na yo na éducation non na bioko yo kama babo stratégie to so na pese exemple bon tolongo li Bossa Mike Kalambai zosko mutu nete Mike Kalambai pas ça pasteur makambo da kumuda utoloba to ya na prêtre bon voilà siko zosko moi sino na bana mema ba on église neta Moïse mbi bien mema bango moi sino pende azaki toko ndengo na bana mema bango tozo banga ba pasteur wana bango nyusu ba ande mauti tozo bango bima bana na église bango nyusu ba ndeko na ngato koyeba nani ya bien siko likambo komeli fu mais faut bango nzamba alobaki ke na tango asuka bokomona bato ebele ba obima na lolenge na ngai mais baza ya ngai te yango tozo mona te na bokoyeba bango na bolenge na lolenge na ba komi bimisa yango tozo mona vie mukuna ba mona na mwasi ya ndego ya wapote na église wa kufa
azo ko bima na bo moni bino moke ye bazo laksa via ona makamba lobaka malobi eza ye loba ezarete loba ezaki yete kenda na makambo eso kenda wapi bato ba bazana ba poussette ba yoka na ba politiciens na ba gouvernement do makambo ba boma ngande ngwana ozo ko pande ngona ngai mari ni sa mo va kufa ayebisa ibino keno nazomona makambo yango na kibi kunanda kuna ngai boka kangote alo bakango siko balo bana na lipeka o bien na sama kolo bien na matoyi bien na zolo to kimi wapi na ba famille sebo bozobo ya bana ba famille eza famille na lobia famille eza famille na yo est-ce que moi na fura wana ava ba initier ndengwana ya kina église tata na bona mama na bon ipare soki tata nazo comprendre ya ki tata na azoba oncle ne oncle ne tata kuta batu ya limbisanga tata batu basaza mais maman na ye wa mema ke 9 mois mema 9 ndeko mama na eko ndeko mama te ndeko mama na mama bebisi na ye abebisi na mama bebisi na ye bongo ye mama ta bazo bebisa ye est-ce nga grand garçon de na zape na bonga ne to vandi boto ba grand garçon muta ko bebisa biso donc comme muta yo na ba faux jemba mo migo arrêtez avec ni na anda kuna ko bai mais soko boni mama ona ndime bo seka zakidi yana misala mabe okopa azaki dana misala mabe yani kamba okamo te église ezali mutema na yo obi ke église neza bo ya ba refuge pe ya ba esprit maléfique ya kuna ese boye bango bato bakena obongo na mutema ba demo babengana na bango wapi imagine toi boye na demo mo na kate église yo me ba no pe ba wana bu babengana demo akoti mwana aye demo boye na demo na ndako botala ba film te mais siko na ndako na bino moko neti biso batata boye demo akoya te po na ndako na wana tinga ndako na ngala za na ndako te moninga na mi considérer na za na ndako te ndako ngala za na ngona eza ndako mwasi na ngana bana ozo mpana donc yo ndeko ata cousin ata leki na ngata nani ata na so ngaya fo benga ngato zo rendez-vous comprendre o ngana otinga na sala ba prière na kata ndako na ya yo cousin ngo komela pa na ote avant da pa na ta 6 mois ti bongo na assistant social bo po fa ndeko no pa no non comment te akoma pone ubumba iti akuno soka ye na olukile ye en tout cas fois ala bien te nabi oza te na ndako ya mwasi na bana wana makambo kala tala mboko yo kasi yo na wapi na makolega mindele ti tuna mundele akobenga cousin na ndako na ya na kuna non ça se fait pas et ça la mate donc ngana ngobenga yo ndongo za boye en tout cas yaka na lukili yo chambre so za makoki te ngamo na futi. OK. Ozo pa ndako za ya mwasi na bana. Ozo pa to boyite muto belle famille ndeko pe bakoya soka bengi. Faut ba peke ndeko ngo pa azala pe na ndako na ye pa okay ne pa na ye. Comprendre? Exacto wuti so wapi na misano ndengo tamboli na mugito ebite oya gamba bo wanola na salon. Non. Jo la na ba chambre yo la na salon bo so zando. Pondo ki bakanga avec preuve ngana kufina ba ndeto kina misalo bukani da utango zongo bugani pongi banini tamso mwana ngabi make ne toilette banini bakutana ndoki mwana bitsa ganga ke oyebita zongi mo totala ba film mwana lali ye mona chambre bo yanga na otala bana nga chaque 2 heures chaque 3 heures tant que na sutu mwana pongi na kesu bana leki na chambre bana ke tala bana comme ça so ngobi makuna to kuta na beto pena très bien. Ndenge zolo ba BBC ba via ba jeune foura mona ndiko na biso foura na passe na motema BBC ba via ba garçon belé na Paris est-ce que yem da BBC parce que abia wando na mission na ba via ba oui ba to ba BBC au coucher na ye ba mai na biso mibali amema ngo ba noko na ye wana ba no benda ona monoko ba sali yango ba so ba nini soki ya coucher na mobali oncle nazo yipsa zunga na ndako rapide chocolat obike na bangi banzele alobia toto lo bango ka mwana wana azaki na 13 ans na ba âge wana zo sa makambo wana azaki inconsciente comprendre pona yego de innocent babi na Bruxelles kuna moto zo pela mabe la moto zo pela na Bruxelles yango ba peksa bino neti ngane na zabo ngama mabasi tala na ngate na ebite na za moto na mona ape mwasi kitoko mwasi bani comprendre mais nga mwasi na mona azaki kitoko trop eza madame na ngaka comprendre madame na ngaka
Et puis moi so na mona ko leka kitoko trop. Moi so na souci na premier mois c'est na mokili nanga nani. Mama na biso. Yem ta botanga mo langa passe. Ata la soir ta moi na boso na obela ko kufa. Celui te so na sala accident bien na sa ni na ko sala ngote na opesa ka be exemple. Et puis moi c'est monsieur so nga na mona ke o ko mo langa passe. O na mona ka leki basi tu na kitoko. À part maman la biso moi c'est nani moi c'est nanga. À part moi si nangai baleki na ngai basi ba olinga jamais malheur na ngai da bande na ngai basi et puis côté monsieur fona mona pe belle mère na ngai comprendre pour belle mère na ngai to mona mwana ya boti na ngai ba wana ba koko na ye a olinga malheur na ngai comprendre ba net nga par exemple une belle mère na ngai idanga pe na mambo ebele na pese ko to mbote place ça maman Fernande na pese mbote la patronne mamushka na pese mbote place ça vous comprenez bao tu baza ba bof na ngai bao tu baza ba belle sœur na ngai balinganga ba ko sala mama bete ba ko meka ku te parce ba yebi de mutonga tambula vous comprenez donc moi na wana ba inisaki ye inconsciemment azaki inconsciente ya omona ba no saba makambo wana na ndenga dévoiler bobabi une faute avouée est à moitié pardonner. Donc moi na nga bimisi bo aider ma vie à bato belé. Bino zo quand na beba sikoyo nde. Faut bon luka pena repentation sikoyo ya bien. Comprendre ko zo Bible mo zo sambela nzambe soko bondeli ayo kaka. Oyo ngana opese exemple moko ebike kaka na ba nini oyo na ba décembre na betende na ko fete. Pour na bongisa kinda kuna beti babiloko ndenge na pale batu na futi batu babiloko sike koti pour na fêter na bana comprendre mais na tika ne logo te siko na zo ba anga na bisimbo na sali calcul mabe ndenge nini sikoyo na kosala mais nzambe pena umwe ba nzamba to pesa na bandenge mo bo kwarte pour na leli na bitala bana be siko na kosala nini ba cadeau bana ba le 25 Noël bongo bona ne bano ba uta parti par là ngande tata fona sala. Mutumsa ko sa tena ko la même pas responsabilité par maman nga papa fona sala mais nga mona comprendre que ebima et puis na zana sina remarkango et loko no tout na mona difficulté na lele nzambe na nkane na fambo na seigneur nga mwana ko tika nga boye kane sa pe na sala bo nzambe na ngai ko tika nga boye te tala boye bo so sana nga boye ba o ba ko suka ndenge ni bonde ba lo ba li boko epesa ka bato bakata ngo jamais o comprendre donc sikoyo ndenge za wana na opesa conseil na bato yo bazolo bake mwana wana non mwana wana te na to ba une faute avouée ta moitié pardonner mwana wana kuta bimisa bikisi bino po bonga botika na ngwa vie so sinanga na pe kindoki akufina na kindoki na bo so akufaka bobo yo mama monde et puis ba ndoki na place bazali mama no sala yo nde wana sala mama ba partout ba on a peksa ba jeune e ba sala ngona pari ba partout we bengote nga otanga na compte ba massa msusu ba benga be ba partout solo ben oui on ndenge ni boy na boy et puis na mona pe na kenda pe mama msusu na vendre maman tamba okimi mona ngosomo otika pe ozo ba ba massa belo ozo mona c'est tout jeunesse batata mikolo na yesi exemple na rare babilo kongo mo mona msona ndeko na sona fura zoloba ndenge zolo babilo kongo esa ma deja mona te o mutakala nani ebimi mutakala so ya bato ba so ba TikTok wana bani o mutakala ne bi mutakala ne sali bo mutakala ne bo mona ngote kabilo kongo ya ngwana ko réalité mwana na ko limbo lango yana babilo kona mitakala ntango zo makotala ngote ndetse ndeko na biso mo sa TikTok boye nani wana ama pembe boye komona ben ki so ya be boye nani ya be nga batonde na yeba pe ba na yebiete ya wala na mobali na pasteur na mbetu boye mitakala ba do se filmer et puis yem to zo filmer mobali mitakala donc kasi eza misalati yo ka tongo za pam est-ce mingi yo pena intimité na bien est-ce que yo pena mingi intimité na yo ele oni sentiment ni ele oni ko tindo penda okende pena vandi na moi c'est bo ça d'intimité na bino na ba ko filmer eza ni non eza ki envoûtement ba zo envoûter bino kendo ki na ko loka mitakala ba mise bele basala ngoto mona mutakala ya mise ebele eza envoûtement moyen ya satana za na ba moyen belé soko pa munde kona ngai donc ba sepela na mwana mwasi wana
babetela ye maboko ndenge azobimisa baseke azwi courage ebongo soko akufaki nango tambisa toloba makambo oyo toloba yango bandakala toloba yango bandaka makambo ebele tobimisa na communauté eza boyeboyeboye bandimaka biso. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Quand tu es Dakumuda, abaki monda utaki na kisi, bona boy, mutu aza envie, alobi ke Mike Kalambai bona boy. Kofi pas le bango siko aza envie. Mike Kalambai aussi il a les couilles. Si vraiment il a un grand homme, azabna pasteur, après mon sala nzamba solo, attaquer ça c'est Kofi. Kofi aza envie. Est-ce que Kofi mu dalobi? Kofi a le bango makambu na ye. Na yo no tout temps Kofi le bango makambu na lobi ke akendaka na hotel veste balimbi sendenga lobi kombo wana make kuta makambu susu wana na mutu wana o ayemba wana o bakomana sima na ebonganga. Botale mo. Make kutena makambo bo abi o te makambo nini bakutana na Kofi na couloir bo bakutana makambo Kofi bo loko promesse zate bakutana na couloir ya kamo Kofi gamo pa makambo Kofi lo bien ngwana. Bon merci ala après sikoyo ndenge papa Carlito aloba to kutana na monda mabe to yeko na ebongo na motema papa Carlito pakosa papa mopero maloba akosa de baba akosa ya bengi bon pe lokuta te sauf que ya uti na mokilité pasteur Mike azara pasteur mais ba pasteur ba na kisi ya na biso ko mema omoni ngaso na ki neti Costa Mutamba wana ko ne Costa Mutamba son excellence monsieur le ministre Costa Mutamba wana so na zara ki ye ndefona boma l'église tout foi bon mama et comme ba mo fois tanga cours pastoral penda pa comme pasteur po ba pasteur comme na nga ndengwana monte que ata Dakumuda que son homme repose en paix na on a garçon autre na stema ina inga la ki pena ka encourager comprendre la vino ra wana biso beta na banto pola. Ah bon? Ah oui, on comprend aki courage garçon et puis nga comme un pasteur et annonce pesanga sur trop na regretter nga kufi na regretter trop comprendre et belé ba ministère wana ba mise bazo kufanga na orchestre kaka orchestre ekufela aka bato ekufela aka ba na to moto ba mise yebsanga bana Léopard et banda combien de joueurs à Léopard bakufa Léopard kaka Léopard yebsanga banda ba série ba o ndenge ngana yebyo ba série ba mbungu tati ba kiyika ba kabongongoi baza wana vie ba mutubi les Santos bazalit o nga Léopard na yebi yangwana ti le te comme na ba Léopard na Léopard ba 2010 comme les autres n'ont pas de Chancel Mbemba l'autre on a ba Silasi ba Banza international Silas Katopa et puis tu on a Edoka Mb international Silas Katopa Edoka Mb et habite en Angleterre surtout ba toi de bon hier ça ba kufela wapi ce que yo reproché Mike Kalambai nani pour na moni dire Mike Kalambai il fallait asomba ta calme naï très bien il faut asomba ta calme ta mosala nzambe aza exemplaire mosala nzambe za radu musala nzamba mona makambo tout c'est pas grave yemo kolo ayebi ko sala juger mais yo bimi pendant avec arrogance na ko laisse bino ba pau mutatola ba kombo nanga wa musala nzamba mais so peu a mutako sita ana pesa makila loko bongote so asepela ite na ba sortie médiatique musu mais ko lo bango ataku to ko lo bango mo lo bango na bosembo na arrogance mo to kanela bato ya menace. OK. Et ça menace, tout menacé, bah, tu vas, deux ans, quoi, une similé, bah, tu vas, comme, non, 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 bah, t'es, maman, on est soloté,
mais yo moko yo bigiza solo bato ba bigiza solo ya ka génération le ya ko kosa banani okosa biso yo mote frère na ngamona mona merveille rambo na moni na pese ko merveille rambo na pese mboto en passant place azali na sepela ki na intervention na ye merveille rambo alobi ke non ye marka soki Mike Makalamba yo ko wanga na comme Makalamba Makalamba yo donc Makalamba yo ko wanga na te parce que ngo za boye biso to bana ko za na yo o ya ka ba vient so mo pao bino mo kisa vient mo pao o mi sa kisi yo mi sa kisi que na ko sa ni pas kofi elonye la suma kamo merveille lo baiser solo elonye la amu to ba sentiment bon ça va le sentiment na ye talié mais ngana je crois que wana ke na proche ya Vierambo. Ah mais que le but est proche à Véro Maramé sur le banate futundi. Ben oui, neti na mona inde ko Sandra Kazadi ayaga master na biso wana pire master ngai Sandra Kazadi na sepela nete ma trop pas garçon mo très intelligent. Vous comprenez? Ce qui Sandra Kazadi za ra place wana pa lo ba pe kande me ve rambo wana bi alo ba ke nazala wana po Sandra Kazadi cousin pene ya Kofi. Me ve rambo wana zaki banota mrana Kofi partout. Neti zobozi o bono sa ne émission que son homme repose en paix place azali. So ebiso likabo yo elo onezo l'action ke mamozo boza lo baza ya so na zalarate na vivant zalarate vivant on te kasi ya zakina rambo yango na lo bagena Kofi boy na boy ngana ko ko ta doute ko ba halo ngwana mais hermoso natali aza rappel na yiti Célésino toi en France témoignage de Gonabiso Foura Sali de mon poteau le tout à l'heure et salon tout malili et déranger l'esprit à Batubélé. De la réalité, dans un pays où ce qu'on réussir na vite, même sur 40% ou 50%, c'est que vraiment faut on nous ça dans un solo, va prier pour la vie now. C'est vrai. Le lot, toujours bima pour dire na basi bando kebeli na communauté na biso, parce qu'au moins en France, on gagné 1800 €. Mais après 3 jours, tu as 0 € na compte. Comment tu as crédit, comment défend l'État mbongo. Mais à ça salarié à foutre à maka. Il y en a battu moussou à ça 10 ans qu'il n'a pas moussala. Mais l'économie n'est en à 0. Mais et ça parfois va sortir médiatique et pas va sortir médiatique. Basi moussou tozo bimana bango, ça vraiment na mi sala mabena pour toi et belé à basi on irait, c'est comme si. Ndeko na ngai. Yango moni baba soto na ba bandako. Non, la balité, pas encore. Année, on a balance. Avant, il y a autant moi, c'est un photo dans la famille. Comprends? Les Arabes, faut en moi, au ramogobo, na puissance morobo, ya baka, température à makambo, na puissance, na voltage à makambo, en tant que monsieur électricien. Si on a joué na TGBT, na 100 mètres bien de 20 mètres ou 30 mètres ya autant la TGBT on a ba fongole on a bongsango na mode la ba câble ndenge zale éparpillé banini na ko exiger bango bakata bakata J webi J bakata électricité bakata J comme ça na travailler sous tension te les ndenge moko na batu ndenge ba vivaka na mokili donc yo ngo cha mwase na ndako mwaso yo ngo bala est-ce que état d'âme na ye be état d'âme ya famille na bango tali yango bien. Très bien. Otalengo bien. Yango moni na tango akala. To songa place yo tanga na kuna obunga te. Na tango akala, ono mona ke batata na biso ba na ko bala na village. Bien na ba mwana na intel na mwana intel ba yebani. Ba yebi famille wana bien. Lelo batu bango olinga na bango na banzela. Na ba TikTok. Na ba TikTok, na ba Facebook, WhatsApp. Bolingani. Oyebi mutu te. Tata mama biso pe to ko lo bateke to ba seto lega ta musupe to lega na banzela na ngana yo mais nzamba bigisa biso amen ozo ba nzamba bigisa biso parce que ngane na abo soki mutu aza mabe mutu mo azo take ngai c'est ka moni na o déranger o comprendre soko moni mutu azo take mutu ngai na remarque so na moni mutu azo linga ngata azo linga lukila ba problème bani ba c'est que mutu na zo déranger na likambo c'est ka esprit mabe ana misala mabe mutu wana omona mutu mwazo komno ba situ bato ba koma azo finga yo na banini yo wana yo ndo bato wantu bazaba bato satana bango wana po ofingi yete oyebi yete eloko to yebi état d'âme na yete bato finga c'est que yo zo déranger eloko na otu ko yebisa yo ke ndeko na nga foko zalaka na
na 6e sens moko boy. Comprendre? Moi si yo tana ndako. Biso yo tona babasi na bandako, c'est-à-dire na tagi famille na ye, na teli luziti waza nango, luziti donc respect. Na tali famille na ye na biti awa. Ngana otika lao. Na lega pena misusu, bazaki na bango pe bien. Comprendre? Mais mutu musu ta moni oh likamu teka bobe bande ngwana. C'est que je déranger. Ou bien yé ayebi ne pe likamu te mais na côté moya ke na bazwa mvouter déjà pour bazoyer bien, il faut zalater. OK. On comprend? Ne bazo sa foura ke mobile ne mutu voilà. Siko foura na ndenge nzamba tindeli ye mutu. Mobile na ye po asala nini a délivrer comme ça, a dénoncer ba malo no stu ya sala. Oyo ba kosaka ye, oyo ba mvutaka ye. Eza ba mvutumat. Ozo ko bande ko ngai. Donc basi belé ndenge yo lobi, comment c'est possible biso za na poto yo jeune garçon. Be yo tata mo umeli na poto. Oya poto kala, netka biso ne pete ya kala. Mais na tala vie na la vie na ko lo ba bien na no stu na za na ngote. Mais na bien. Le pe na so yo ndeni. C'est osa stable. Na ça stable na stable bien. Wana ndaku na yo na bana na yo. À part yo il y a événementiel. Événementiel. Ça a 1000 euros. Parce qu'il faut retenir, ils ont batou, bazanga même 10 euros, masala. Ben oui. Ils ont batou. Ils ont 5 canettes. Miguel. Les exotiques, Miguel, pardon. Tike na moi temps. Ndeko na ngai. Aya pe potokala, batou wana ba ya potokala, tamsuna na akize batou awate. Mais ndeka na lo ba celui qui se sent piqué, connaît l'affaire. Nous autres là na TV boyebi na zolo ba yo. Yo, bovan tamsuna batu va permettre no yo te o 16 heures zo ba makambo e kana yo yango changer mon nzambe ko kana église te yo moko bandaka atana ça ba jeune là ça na tongo mi ko lela pa nzambe ko ede yo ndeko tolo na se ndeko yala encore pasteur te mda ona kene pa bostra ona kene pa nani ona ça le te yelo lukwambongo na ye yana we ba mama nyoso to foto bo ma église. C'est tout. Donc on m'a beglé parce que bato kanisa trop muto azala makila le kola yakenda la toilette net yo asala ba posa nyoso yo salaka net yemda aussi sa makam no tena ndako na yo nzambe mda apesa opportunité ya tila bamboko mais ndeni azo réussir ti ka basi to la sikoyo oya kokuta na makambo ngona ototanga awa fo yeba famille bat fo ba état d'âme ya muto zo ngo fréquenter ovana naye comprendre bozo kana temps ya koyeba ezaka ndenge mona bato babekisa basi na kini okubengisa ya mabe to kubengisa pe ya malamu oyi mukomona kende feti mona lié excusez na fingi physique à mototé na fingi moto pe ndeka zate DJ Titonti Chobo azaka ba kota ba lié chikuna to travailler kina DJ Titonti Chobo do na Belgique mwana moda mdaleki DJ ona zate comprendre nebiso ndenga na za awa to zaka neti 3 na ngai DJ Celesino le tonadio te ngazoloba ongazoloba DJ Bukre non DJ non ngaza DJ na yakutu plus que DJ tiko tanga ba tikanga na tangila yo na ba ndima présenter DJ Ken etali yo kana nuko DJ ba DJ te bazo DJ Arma bazo yekola DJ Rigen tika ba bilo papa DJ Arsenal tika biloko moto la DJ yo sa ba publicité pa ngai na reconnaître bango te na reconnaître na DJ Miel Miel petit na ngana yedi petit na ngam na foruma e balandi ngai miel alandinga ayebi ta na betala be de kala minga te so ndima na yo ka andi so ndimi de sa komindoki u so ndimi de komindoki na ozongela oui DJ Miel za petit na ngai ya quartier tant biso to beta ki DJ ya zakinda nuti o comprendre ngata na beta na bebende ba kotokombanza ba Langiloise ba nini ba Sébastien ba Yanali na quartier comprendre pas donda si ya zana nuti na baboki azalante bansafungani na abazalaka te ozoba na ba top man ya zalaka te babwaka ya zalaka te parce que DJ ngolo ba DJ patron na lobi na yo ngai na ndimaka mutu oyo azalanga DJ Miel aye poto to yambi awa na porte de Berville pas maman Lossi à qui son nom me repose en paix il y a Lossi à Sasa comprendre sungi biso trop maman moko bien nzamba zoaga ba bato bien mère master ngai nani masa nani Peggy Sasa
Peggy ça. Peggy na pesi mbote place et puis na leki de mona bosa ni komona ni petit frère national ni Johnny na pesi mbote place azali nga pena na susa mère wana pa idangai. Na lipe na mère ndeni et de mère a idangai. Comprendre? Bato bonde nzambe il fallait tikla biso atikla bango biso bango na mokili. Service spécial covoiturage Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Comprendre? Mais, ngande na za DJ boy. Ndi na zolo bano na DJ na applique solution nga za président ba DJ. Le premier ba DJ surtout na France. Na zo trophée tout na marque ta ba oyebison. Ba trophée wana ba. Ata trophée ngo yakika na valeur à 50 € mais na zo kia. OK. Soko betango meilleur DJ de la diaspora 2011. Banana bima meilleur DJ ti de odam da pesa na ba pesa sous trophée pas modoté. OK. Bazate et puis le na moya le voilà. Donc DJ de la Genève na DJ Stone Kasongo na pesi bango moto na DJ Miel o tu botika na football luka président na bino ayi sabino so boza ba vrai DJ to tangi ba kombo wana en tout cas na bilongi pe na yebi bango te mingi na DJ mo na benga DJ Chéri D na yebi ba DJ Piroger Arnaud Technologie comprendre ba DJ wana donc DJ Freddy les grands Congolais lia ozo comprendre ba o tout batika de fo ba yekola baza ba DJ te parce que DJ ça complet DJ faut ça maître de cérémonie on a juste la communauté congolaise pardon tant on soit DJ pour les latés na ba aider ba congolais pour les latés DJ faut ya là multi service ayemba ka sala ka comédie a sala maître de cérémonie et puis a sala ka animation pour dépenser tout le maître de cérémonie le gana te donc ba DJ on a tangi boyeba boya ko contredire miel la vrai DJ c'est bon bien donc en tout cas ndena na bano que question tous on a question bon entre parenthèses tous on a question bano que beli baza freina ki bon voilà na comprendre au déclenchant donc c'est quoi au mona mutu moko boya vandi 26 ans tinga na poto akenda pe kayo pone tinga pe bana ya poto na kenda na kayo na bi cop musute mais na sans sortaka mususu za mauvaise organisation ya mutango yemoko eza longa mvutumate mususu za azo calculer l'obité bato belende to vite ba calculer la future te ayebi na venir na été bato mususu ne baza na pe na mwana te do ali ya ndembo bilialia siko ndi azo sala bongo est-ce que ça mvute na famille to moi si ndo yo basebele pe baza ba ira mibali mubala zaki bien te meta ba comme na ya no mubala comme organiser baza to wa kizaka baza batute ozo ba to wa kize basite mais ya mabepe bazali passer misala basi bingi bazo sala awa surtout baso mona to muke mukake kin 2 semaines za na kin to ake mboka boy mboka avant d'arrêter ernia qui par éducation bana yeso azana bana ernia qui par mobile na ye na kin ngaki na ko sa nini soko vérité pe na kin ngelo wa malungu ezate ayaka pe le côté mais il faut savoir il faut tout savoir il faut vérifier. Notre basi le roi petit la na four anda bana envoûter batu et ça va freinage so abima na yo par exemple makambo na saki on pana oyemo azolo bango lelo ba freina yo oyeba te luka nzambe baluka na volonté na yo na volonté église te ozo ba baza ebele omona pinda ke ozwaka 1800 2000 peka ndongo lobi mazo senga basombele canette puis bango ebela moko na ko fashe mabe na yo tanga bakombo na bango na registre appel solo ah oui na ko sala pe na liste moto boy aza boy tala sala ka boy ngala na après na makambo to je suis toujours prêt à tout mutu so bona landa ka mutu na simba ko kumisa ka mutu ko so moni garçon mo landa mutu na simba aza ko mukala akumisa ka mutu atambola na bazaka na e
azam voté mutu wana de ça travailler ça va bon ça va bon atanga ne na bon mige oza petit frère na nenga âge moza masa na ngai oza pe mutu to kuta na notre atoko no ba lar net Michael Jackson o mona nga pa na autre te na ça ngabe funa luka na za bien mais mutu azam permanent pour na yo alanda oka na sima kumisaka yo salaire pesate mais ba récompense quand tam so bolie tam so kabele mo nini mais yeba zo landa na kumisaka yo mais yo mvutaye ça se voit directement batu wana tam so obi on a famille on a bande aussi batu na papa ke na wa kenda musa sala musani wa kumisaka ba musicien akumisaka ba politicien musana ba yebi yo do yo musana mo kumisi mutajalelo on pas vu bosso avec quoi mais ndenge siko mataka avion wana bato préparer bato belo mona kando za boyiko omona mutu wana ye kufa lelo mais si ba préparer ye et alors on taba moko bodo boyebi ke to na janvier 2025 osomi tabano ya mukia no boko ma akomela tina décembre ba ça c'est bolie. Merci beaucoup Célésine. Et c'est là on a ça. Mon frère mutu a 1800 na poto ako s'organiser te exam votement mais mutu moko tana ke ça doit neka salaire tam sur 500 €. Ana voiture ana ndaku a créer rapper moi petite entreprise na yeb sango oloba ngone exam votement ba changer ba mona nzambe mon frère. Merci na ba degotu na dibiso ezaki analyse ba koma lo na biso analyse avec Célésino donc c'est tout exemple ka basi mobe se mibalité ça peut mibale belé basimba ba ba mibebe ba landa ba tout monde ba landa ouais net basi ba chroniqueuse na ba influenceuse belé na yebi na temps ko ba kombote ba to mona nde ba zo komo mona za jeune mais longi comme ola ya koko ozo taper mon ozo continuer pe ka ko ozo kumisa pe ka ba satana mais yebango ndongo zana si ba préparer aux antaba ba bomba ba mbongo ba tolia ba mbongo ba mbongo ba homme d'affaires on olia par-ci par-là yebango oke kota nda mbali moko yebi kuté moninga conseil moya moké une petite conseil pour les filles au modi ba fille belé ba zo kota na ba erreur pour ni ba kota na ba erreur parce que oyebi mobali te oyebi état d'âme na tata bango pe ba jeune garçon oyebi moi si wana oyebi état d'âme na été soki bena mwasi wana alingi ya boso mwanga ta nalinga copine na ngai o akoma lelo femme na ngai to wana na ndako napesa ye clé ba copine tout on na zana bango na poto napesa bango ko fe ba bike jo aza mobulu te po zoyer a otale na yo nano ayebi ninga talaka so simbite yo mo okima ozo mpa napesa clé nazala te mais so mo mdo opi mdo clé tam so na nguma na ndako asanza mbongo. Bati le club comme ça ouais kutonguma melo comme botali bomwa. Très bien. Bobi batela c'est lui qui te sent qui connaît l'affaire. Bobi batela pour nzaba batela biso so ju mobali ya malamu kumisa nzambe parce que baza sungite. Si pour ça malamu kumisa nzambe parce que baza sungite. Te so nga zo mobala bien, de moi ça bien. Moi ça bien mais mobala bien. Toto lo bango na yo awa. Nzambe existe, Dieu existe. Merci beaucoup na bande koto na voilà. Merci na bana monde entier. Ezaki analyse avec Célésino tukutani bala sima te na profiter na pesa bande ko na pe batalinga lelo pour na remercier bango penda Santiago le docteur guitariste en solo grand poète Santiago na pesa mbote place ozali Marie-Paul Tichabelezi na pesa mbote puis Guy Foulard bilambe belé Cyril Kina Simo kimbango abilele fumu kimbango na pesi Miss Tula mbote na linga fi yango trop pour za sympa sympa plutôt na pesi Miss Tula mbote et puis na leki fo na pesa Geni Wara Masamba place na pesi mbote mingi vena ngadi do lago na pesi la di miyembe mbote place ozali et puis parampolo mobali ya maeli mutako sabino te couple na bino bato ba mvi ya rango to keibongo pa Likema Kengo ba voiture rebelle wana massa na ngai ya bomwana master na ngai penda Likema Kengo ba voiture rebelle na pesi mbote pa na bango et puis merci Célésino Yannick na Sergi kuna na pesi mbote merci beaucoup merci et puis Joyce Kalenga na pesi mbote Martin et bino tout na Sergi kuna surtout Julie Kalenga ba mbisa ko ndenge nini donc pas trésor moteki ba voiture na Serge za moko trésor vous comprenez et puis Gloria Papa Nganda na PCP Masalanga Pichu grand chanteur
Pichen na nani mutu na nyama na mompe Landry nyama na mompe pas gars quoi faire et puis Gina Mamale pourquoi pas na Okito grand salon ba on a ba Elbito na porte de Paris Elbito coiffure Okito coiffure bokenda kuna bokekata ba suki belé ingeta na pesi pe ba combattant Mbote général Babé Masombo Papi Volcan, Zorobile, Zorobile, Francis Matumo, mon leader à Congo, maman leader, na pesi Bokechua ya Mbombote, na pesi Nico Utilaire 007, Pati Banzuzi, papa na Cameroun, papa na Cassandra, Mobile à Vanessa, et puis mère de mère, la reine de son roi, maman Sarah Martinette, à Botenga 4 filles. Deux fois en tout cas nana mingi ya olobate odombo mon colonel tozala bo lisanga ko kabwana liki ko sangana merci le bande retour na remercier le vénérable et grand maître Choisi Matata to pesi mbote voilà ndabiso à ce moment Choisi Matata Ange Céleste bosone mai na simane mai donc très fort et puis il y a Papi Matalatala Matos Miroir d'Angola da Costa mon vieux merci il y a Papi Matalatala pena yo comme c'est là ba message temique Jean-Claude Mabanzo, il a dit, il a fait. Jean-Claude Mabanzo. Sans oublier Yozo Bosana, en tout cas, bateau, bayo kamamate ya o, bangonde bayo kamango. Ndeko na ngai. Na pesi mbote ya suka big remerciement puis big bonne année na grand prêtre, les grands docteurs laboratoire. O asalaka awa toza ya mokili venangai Docteur Jafar Awatoza, véritable. Nengaza na PC Mbote place Azali pour autobimsa ba parfum sika. Très bien. Merci beaucoup. Na mère, na PC Mbote na mère, madame na ye. Merci. Bon, na sili sika. To PC Mbote na grand messier à mon rami à Missi, to PC Mbote. Merci pour to PC Mbote na Yannick Kini à Rombox, mon chango ya solo millionnaire en Afrique du Sud maza. Ah bon? Yannick Kini millionnaire Yannick Kini a millionnaire. Yannick Kini a le grand millionnaire. To pesi mbote. Mais na zolela, na lela. Na à Paris to mona Yannick Kini à Paris. Les grands millionnaires. Biso to ba lobela mboka bo tia biso poids. Événementiel to za ngo ba mige oyo. Baza na kati ya communauté, événementiel bo tia biso poids, to so ba matériel na ndenge pour te satisfaire communauté. Fabrice Massamba Red Mouta English. Oh, Massambaskin. To pesi mbote. Massambaskin. Roi Bilamba, Grand Calais Kelin Tsumbo, chef de Paris. Masanga Kelin Tsumbo nazo mona ete yo bungisi ye. Merci. La vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Yemba tout se donne.